Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo toyeli bino lisusu lelo na bandaku na bino epai tu bozali na sango ya kitoko pe ya mawa. Quand on dit sango ya kitoko na bato mosusu ekozala sango ya kitoko na bato mosusu ekozala sango ya mawa. Microbaladeur ya Ediba TV mwana Congo touti kotambola partout na mwa quartier ebele na kati ya Afrique du Sud epai wapi ndeko congolais avandi pona kosola na bango tosola bandeko ebele na kati ya Afrique du Sud bandeko baza na ba problème totambusaki microbaladeur bomonaki mwa quelques vidéos elekaki dernièrement na kati ya ba chaîne na bino oyo ba émission bolandaka na kati ya chaîne oyo Ediba TV pona kolendisa peuple de Dieu kolakisa mwana mboka lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Alors tozongi lisusu na kati ya plateau na biso po tokabula lisolo onga abenga yango balisi toile makambo oyo toyelaka bino pona koedifier peuple de Dieu. Bandeko, ça fait toujours mal, ça fait mal pe esalaka pasi makambo ebele elekaka na mokili ya Tata Nzambe. Donc nous sommes là pour nous supporter baka mosusu pe nous sommes là pour nous koyamba makambo ebele oyo bato babengaka biso na nzela ya singa. Toujours na betaka lisolo oyo avant to bana émission na biso nazalaka toujours na un petit résumé oyo na betelaka bato oyo na betelaka bino pour te peuple de Dieu à comprendre que mukili oyo tovandi ezali na makambo ebele toyeba esika nini okotia lokolo oyeba ndenge nini ya kotambola yango tolobaka na lisese moko tolobaka na moninga na ngai président Dove Menama na pesi mbote en passant mokili ya Tata Nzambe sala ningele yeba ndenge ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe yeba ndenge ya kokitisa makolo na yo na mabele. Do yeba epai nini okotia lokolo yeba moto nini oyo kosolola na ye yeba pe nani oyo koyebisa likambo na mokili ya Tata Nzambe. Ce n'est pas dit moto nyonso oyo kokutana na ye nde okoyebisa ye maye oyo yoza nango na motema na yo. Yabino munganga spirituel papa Edi Diba nake na lombango sikoyo potokota na kati un petit résumé ya lisolo oyo na memeli bino na mokolo lelo tokabula toujours comme d'habitude ndenge bato pe babengaka biso yo pe molandi ndenge okolanda ngai po ozwa mayele oyeba pe ndenge nini ya kokabula likambo oyo na bayimboka mosusu. Pe soki ozala ba problème na yo ko hésitaka te benga biso na numéro oyo ezali affiché na etando enene na yo ou bien na téléphone na yo. Et en plus il faut que s'abonner na kati ya Ediba TV po ozwaka ba message ozwaka ba vidéo ebele oyo ekobanda kokota ba mikolo ezali kuya. Boye maka ba émission na bino bochaka ba j'aime et puis beaucoup mantaka pe na tango boko komante mwa mingi ekosala biso pe malamu po tokoka kolendisa su musala ebele oyo biso tokomemela bino na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo pe na kati ya ba émission oyo tobengi tosolola yango. Bandeko balandi biso na bokebi likambo toyeli bino ezali ya pasi pe ya mawa bato mosusu bakomona ngo kitoko. Eza na famille moko boye na kati ya Kisasa bauti koperdre mwana bango moko ya mobali babota oyo babengi fils unique. Mwana wana abotamaki ye moko il y a de cela 30 ans passés. Quand on dit 30 ans passés, à cause on a 32 ans, à cause on a 33 ans, oye asakokisaki na mokili ya Tata Nzambe
na mabele oyo. Ndeko mtu kolanda ngai. Soki kaya boye se komela o, tala douleur nini famille wana baza nango. Ko perdre mwana mobali ya âge ya 32 ans ou 33 ans. Donc quand je dis plus de 30 ans, donc eza histoire moko mwana sa kolaki mais makambo esalami il y a de cela 4 mois passé oyo makambo ezali ya minene oyo ezali makambo oyo bato baza kolandela yango tina niveau ya la police. Résumé ya l'histoire na biso ya mwana bokokende mingi na molai. Tozwa sikoyo l'histoire na biso oyo nabengaka Malisu Twale Masapo. Tokota directement na kati ya mozindo ya lisolo oyo papa edi ayeli yo lelo ngai na yo benda kiti pusa na pembeni zwa telefone na yo pelisa yoka maye oyo papa edi ayeli yo na mokola lelo. Bandeko nalobaka na bino butu moi esalaka pasi soki mutu na nazwi bakaya boye te, mais soki yo sozwi bakaya yango okoyeba ndenge nini okogere yango. Famille oyo ebengi biso babota kaka mwana moko ya mobali. Mwana wana asali juste bamalaise ayaki fils unique. Mwana bango moko lisu na bango moko oyo abotami tata akonsideraka lisu na nga moko, mama pa konsideraka lisu na nga moko ye wana. Mwana oyo asali malaise ya 2 jours bamemi na hôpital, mwana asili kotika biso. Bakundi mwana na bango il y a de cela 2 mois passés. Alors, epai oyo bango bazali kovanda bazalaki ba locateur. Basombaki ndako te. Bazalaki ba locateur. Alors, mwana kufi bakokaki su kosupporter kovanda esika wana te. Base decidaki balongwa wana bakende kofutela epai mosusu. Kutu mwasi apréféraki azonga nano pa na bango. Mais mobali atali ke bavanda déjà plus de 30 ans. Alors boni ya zonga susu pa na bango akopesa mobali na ye pasi. Alors ils ont décidé de quitter le coin où bazako vanda bango mibale bakende kofutela epai mosusu bandeko. Epai makambo ngonde ekei kobanda yango wana. Yo mtu okolanda ngai. Landanga lokola nde tolandaka mati ya vita naimana. Eza toujours ba entre parenthèses. Pour ofungola ni matoi bien oyoka. Eza na lisi toi le moko leka kala pana ngai moko précisément parce que nga na tangi na te de lemba na pesi ba collègue na nga nyonso ba mbote o to tanga na bango ba période wana. Eza na ba mi moko bazako yebisa nga diba. Eza na garçon moko azaka na lemba awa na veni je crois Kamba ou bien j'ai oublié le nom de l'avenue. Bazako yebisa nga ke tokokana nga na ye. Yango tolobaka na mokili ya tata Nzambe ezaka na batu bazaka mibale na kati ya mokili oyo batu bakokanaka ozomona mais batu mosusu bakanisaka ke kokokana batu soit bazali ba mapasa ou soit ba mapasa te. Kombo ya veni wana ekoya pe na koyebisa bino bandeko parce que oyo eza kaka improvisation eye na kati ya lisitwale oyo na kobetela bino parce que nakanisi yango mbala moko. Batu na mokili bazalaka mibale pe bakokanaka. Batu mosusu bazalaka misato. Mais na balisi toile miso mingi tolanda na vie, batu pe mosusu bakokanaka te ezaka ba ressemblance. Mais batu mingi bakokanaka ezaka ba mapasa. Alors batu oyo lisolo tozobeta oyo famille wana bauti ko perdre mwana na bango de cela 2 mois passés. Balongwe epai bazako futela, bakeko futela même na commune mosusu musika. Parce que les gens ont des reproches que tu as qui dans la singa na batu ko balandaka ba émission na biso. Boloba papa il dit kotanga ba quartier te, kotanga pe ba communauté. Et pas ibatu basala ki likambu à moins que bango moko bandima. Mais bolimbisi na o to salaka liboso parce que to kanisa que le gens bazo quartier. Malo que ba l'histoire to betaka, ce sont de vraies histoires. Yo peso ko zanango ko hésiter te benga papa iti. Na numéro moni ezalaka affiché bakobeta lisolo na yo kitaka yango moni na tambusi micro balade bato na tambusaki ba prophète to yambaki ba ndeko to yambaki
bazali bato ya solo mpe balobi makambo oyo bango baza kovivre bazali komona na kati ya Afrique du Sud. Yango tolobi na bino boyi boyokaka masolo ya boyi masapo ya boyi boyebaka ezali makambo ya solo mpe tozwaka bapele oyo olandi ke otali lisolo oyo okompare na oyo omeki konetwa yango obongisi mpo moto akolanda yo ayoka sens mpe ayebaki soki bango batambolaka lolenge wana bayika mpiko batika babanga nkolo azali. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzamba beni obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo pe na kati ya émission oyo eyelaka bino oyo tobengaka tosolola yango oyo nalobaka na bino butu moi mituna ezalaka ya biso ba réponse ya bino na ba commentaire bandeko bosabone na kati ya Ediba TV mwana Congo bokozala desite bokozwa balisitwane ya kitoko bokozwa makambo nyonso ya kitoko pe bokosepela. Peuple de Dieu, abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo Ediba TV. Tokomokende na fin de l'année totikali na quelques jours koyoka sonité. Abonnez-vous na kati ya Ediba TV mwana Congo. Yo mutu zakadisha na kati ya Ediba TV mwana Congo na sengaka chaque fois kabulanga na $1 ya pamba. Kabulanga na $1 Papi Tshisekedi. Kabulanga na $1 Fiston Kabwena. Kabulanga na $1 Mama Nadine Makonga na kati ya Afrique du Sud. Sans plus tarder, bandeko bolanda biso événement oyo ekomeli ba boti oyo bakufeli mwana na bango de cela 4 mois passés. Et pas y bakeki kokota baza rien que na 2 mois. Alors, eloko nini esali bango esika wana bakoti bandeko bakei kokuta oyo na mokili bato babaki il y a des revenants ou bien moto soki akufi azongaka me baki kokuta mwana moko ya mobali na kati ya lupango oyo bango baye kufutela azali mwana ya kolo lupango. Alors bango bakoti basali premier mois, deuxième mois, mwana nazalaki à ronde te. Quand on dit à ronde, c'est en anglais. Donc azalaki na mikolo wana azalaki que place wana te. Azalaki na déplacement. Ya busala mission de service. Azalaki na déplacement ya busala na Kisangani. Dès de son retour, akuti ba locateur ya sika. Akuti mama na papa ba locataire ya sika, mais baza na mwana te. Ndeko kolanda ngai yoka likambo oyo ekomeli baboti oyo. Papa akendaki mosala oyo bakufelaki mwana. Mama azalaki na ndaku akosala mosala na ye. Mama oyo kolo lupango abota pe kaka mwana wana moko oyo awutaki Kisangani na mission de service. Abota kaka moko. Et aye baparents na ye ndenge ezalaka soki bozwi balocataire ya sika. Même ici en Afrique du Sud, ezalaka bongo. Je crois ezalaka presque partout, même na Congo. Mama lopango asimbi mwana na loboko akei kolakisa ye
balocataire oyo bakoti ya sika nde ayebiti porte kokokoko mama kingadie abokotanga komboa mama kingadie mama kingadie bima ya kotala mwana ngai ya mobali nabota bebo mwana moko oh ya solo mwana na biso kazaka na mission de service akendaki mission de service asali 2 mois kuna kozonga na ye yango oyo mama kingadie afungolaki dobo po atala boye mama lupango atelemi na mwana aza mobimba ya mwana na ye oyo akufaki oyo tobengaka na etatolo na lingala ya bakongolais ya Brazzaville bakolandanga mingi ndeko oyo moto okolanda ngai yoka likambo oyo ndenge okende meke yoka likambo ndenge ekokende yoka problème esika ebandi mama afongoli rido atala boye azo comprendre te alobi eza ndoto to ezali réalité amisimbi ye moko na nzoto na ye ezali nango réalité ke aza kosala mwa misala na kati ya ndako babeleli libanda afongoli rido mwana oyo baye kopresente ke mwana ya kolo lupango oyo mama na ye alobaki akendaki mission de service banda bino bokoti awa bomoni ete tozalaka mpe na mwana na biso moko ya mobali yeyo ndeko landanga na bokebi papa edi ayelaka bino makambo eza ya minene makambo oyo ezalaka ke ngai na foto vanda tosala ngo bacalcule yango nalobaki bocalcule yango na kati ya bacompacteur bokomela papa edi botindelanga bamessage ça c'est quel genre de problème outi koperdre mwana na mobali de cela 4 mois passés oyo kokota na lupango moko mpo ozokoka te eplace epai bovandaki plus de 30 ans plus de 25 ans bane ebele bokoli wana boboti mwana bino wana akufi wana olongwe mpona koefase image wana okoki kokota esika oyo bayesu kopresente yo pa mama lupango fongola liporte otala boye mwana na yo alamuki bakundaki na kitambo ekomi liboso lupango awo mama wana asali nini apike crise mama oyo akopresente motu mwana akomprendre te bamema boye basonga boye hôpital wo babengi mobali na ye na mosala tola problème ya mama akoyaki crise toza na hôpital songolo pakala ya quartier ezolinga kutu etransfere biso na hôpital ya monene na kisasa ezebele nde epai mobali mpe kuna na mosala abimi na lombango leta koma akuti mwasi na ye ase rétablir moke mais aza na connaissance te je m'excuse ana connaissance te atuni likambo mama wana lopango bandi koexplike ye kutu tozalaki na mwana na ngai zana benga mwana na ngai mwana separaître boye papa bokilo papa oyo limukolo mwasi akweki atala boye ye mpe kuna susu comeback bangondomo me likambo yango ezali ye na bime oyo nazomona eza ndoto to nino me koma se feti nga fona présente bino mwana na ngai bino boza kokwea kaka me ye apikaki crise te émotionné tension ekiti comme bazalaki na hôpital baminganga babino il y a quelque chose il faut boarranger peut-être sokozo abime tokoarrange ye aza locataire nanga na lopango na ye na locataire moko omelaki abimaki bango bakoti de cela 2 mois mwana nanga azalaka awa avoyageki mpo na mission de service kozonga na ye nazoya kopresente mwana te pa balocataire bolika mongo nini kaka yango wana mobali ase rétablir après 5 heures du temps nde mobali wana mwasi nazalaka na hôpital mais malgré tout connaissance yadima bien te nde ayebisi mama lopango tokende pa na ngai tovanda na explike lisolo oyo biso tokomelaki awa atuni ye motu na liboso oyo mwana na yo abina bota kaka mwana moko yo moto okolanda ngai yoka epai yo toyali kokende
yoka epai lisolo ezali kokende obota mwana moko abina bota kaka mwana moko ya mobali oyo ngala mobali nanga. Alors le papa ya mwana wana avoyageaka trop aza bagenre bato bakendaka na bango banzela bakongo bandundu salaka babusiness na ye ani mobali nanga kundenge eza bakozonga mo eza kolanda kuna me na telefone tosololaka alobi na koloba mingi te papa na koti na ndako abimisi bafoto azwi telefone alakisi mama wana mama na bi o me o mwana nga te alakisi mama lopango ayo mwana nga bite mwana te oyo mwana biso bite oyo mwana ngai babandi kobendana na incompréhension ya le même photo oyo eza na kati ya fu mwana oyo atelemi na katikati ya balocataire mama oyo apikaki crise na papa azalaki émotionné le même elongi le même mutu oyo wana bango bamoni boye na le même mutu aza na kati oyo akufi de cela 4 mois passé bazali ndenge moko oyo bafamille babotaka mwana kaka moko je crois bien ezalaka nango partout biso bito na bana atoto na bana 4 5 mais on a des photos hein okozwa mwana otangaki moke ozolakisa bafoto misapi abandi kolakisa bango meme na misapi na makolo na misapi maboko na sini moko oyo akufaki ana sini moko ezali na pembeni ya litoi na ye oyo wana mpe aza na bomoi abi yango nde omoni epekisi mais c'était un grand scandale meme yanga nayoki lisolo oyo esali nga émotion yango na ye nango na kati ya Ediba TV na kati ya chaîne na biso oyo tomemelaka bino masolo oyo ya kitoko oyo tobengi yango édifiant masolo ekolamusa peuple de Dieu mpona koyeba lolenge nini mokili ekotambola. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana eyokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso akamoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout so mo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisi vraiment nzambe ya Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est kumisa nzambe ya Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezalinde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà de retour na kati ya chaîne na bino
Ediba TV mona Congo pe na kati ya émission oyo tobengaka tosolola yango. Yango na lobaka tosolola yango elakisi ke fo tosolola makambo oyo nyonso oyo eza koya oyo bato baza kozwa courage ya kobenga. Nde nayebisaki bino la fois passée bokomona meme bato bakoya na baproblème na bango. Parce que maintenant nous sommes dans l'église. Nous travaillons avec les prophètes. Basali ya Nzambe ya kati ya mboko. Dans l'église, nous avons des cas. Nous avons des gens au bako baluka ba nyoka, ba snake, ba serpent. Nyoka est en lingala. Serpent est en français. Snake est en anglais. Na minongo misatu oyo ngande ko na bino na zoko kana ko maîtriser. Donc boko joua ba paramètres ya ba problème oyo boko yeba ki na lobaka chaque fois na mokila tata Nzambe yeba lolenge nini ya kotambola. Les gens ebele bazo s'embrouiller pour na nini baza na ignorance toujours na mutu na bango. Siècle tokomi ko pusana ekomi siècle oyo mi bomba mi batela na ebandele mission na lobi nini petite synthèse koyeba lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe, koyeba nani okoyebisa likambo, nani pe okoki koyebisa te. Ezali badage minene oyo ndeko na bino, serviteur de Dieu, docteur spirituel, papa Edi Diba, oyo na yeli bino. Na tango tokomi, yeba komilengela, yeba kobomba makambo na yo, pote o zala ya koumela na mokili oyo. Soki ozwi yango obeteli kapwepwe, yeba kapwepwe koyebisa kapwasa. Kapwasa akobomba te e ekoma na 4e personne. Ozangi sekele na mokili ya tata Nzambe. Voilà de retour encore na kati ya lisolo na biso wana ezalaka toujours ba masisi ya kolendisa peuple de Dieu pe ba yimboka mingi oyo balandaka ngai na kati ya Ediba TV pour na koyeba ke ça c'est papa Edi qui est en train d'enseigner pour eza ba enseignement to pesa ka enseignement oyo zolakisaki soki na kati ya church na kati ya église na kati ya ndako ya tata Nzambe yo landaki mateya malamu te onimbaki et surtout le toali dimanche ozala capacité ya kozala kokapte makambo oyo papa Edi ayelaka yo. Botala epai tokomi awa sikoyo lisolo ebetami mama pe na l'hôpital asali nini alamuki azongi na ndako kuna ekomi opesi mbwa boyi koto oyo mbwa alinga azwa akende nango me akokende nango ndenge nini parce que bango babe ekomi lokola sikoyo ke barevena na mokili bazongi. Le seul mutu oyo ayebi vérité ezali kaka ye moko mokambi ya likolo na se oyo abombaka biso oyo tobengi azali ebandeli mpe azali suka azali alpha azali omega ye nde ayebi vérité. Mais etake tozali bato ya mokili ya tata Nzambe bamakanisi na bamayele ekopesama kaka na kati ya bakomanteur na biso na epai yo soki ekokomante papa Edi Diba nde epai yo kokoma basala peut-être boye bazongisa boye basala boye tozonyandata toza kokende na biso po tomata epai oyo tokoki kopesa bango mpe bwanya parce que quand ils ont amené cette histoire ici eza ke bakolanda bakomanteur bino bakolanda masolo oyo nde epai ekolendisa bango po te bakokoyeba nini bakoki kosala parce que basuki mayele bakomi na makanisi babima na lopango wana yoka likambo ekomeli bango oyo esali ke mama kolo lopango akomi kodeside babima wa baye na bafoto ya mwana na ye na telefone na bango baza badiabulu ça se fait pas. Comment bato bakoki koya kofutela pa na yo baye na bafoto ya mwana na yo uta azalaki mokie eloko zo différencier kaka baplace na bilamba mais le oyo akufa wana dona o wana pe do soko su bafoto na bango bomwana otie baza kaka ndenge moko
oyo papa lobi nzambe alinga futanga nini alinga futanga mwana nanga abungi akufi alors naye kokota mpona récupérer oyo to ye moko mutu asali mission mpona ya kodécouvrir secret awa bazalaki mibale yango epai tokomi sikoyo epai tokomi ezali wapi première makanisi oyo Ediba TV ndenge tokosolola ezali ke bokendaka kobota madame na waki kobota mingi mibali misusu bakotaka meme tina kati ya salle oyo mwasi azwa coucher ngai nasalaka ngo mpe nazali kosala yango tozali kobota na kozala wana ti bakokata cordon ombilical oyo ezalaka motolo esangisi mama na mwana bakati na moni bazwi mwana bapangwisi babongisi ye bazwi mwana batie na nani mbetu na bamwana bakei na ye na epai oyo bakendaka koarrange mwana epuis avec les signes oyo ngai namonge mwana na ngai yango ye wana ndenge ngai narepondaki bango soit bana na babotamaki mapapa saa mibale alors la famille là comme bango bazalaki peut-être na mwana te nde bayaki kosomba mwana na bino do bateka bino mwana pa baminganga à l'époque. Très belle parenthèse. Papa yer tosololi na pesi maele po ezali l'histoire eumeli mwa 2 semaines tozokoswala na ye bazongi na l'hôpital oyo mama botaka tokotanga kombo te mpona respect bakei koluka bamingango ya ntango wana ya 33 ans 32 ans passé bakutani na moko akufa deja mama wana akomi kobanga alobi o te bomei nasenga te me na koloba me baki kozwa sikoyo mama kolo lopango mpo baya na ye mama kolo lopango alobi ye akosala mouvement nyonso ko mobali nazozonga mois prochain nde bakosala mouvement na ye bandeko bolandi bokolanda ngai na ye bokebi je pense vrai secret ezali yango wana na secret ya Aden topesi bango mpe susu mayele ya Aden me bafamille wana baboyi bapapa lopango wana baboyi ki basala Aden babengi tina bato ya lopango bato ya quartier balobi mwana akoli awa abeti bala awa akei klase awa na nzela campus awa na ndenge asilisi kelasi na ye akomi kosala lelo bino boya kobima bolobake no biso bango mpe babi biso mpe tolobi bongo te tozotalisa bino kaka ya biso mpe mwana oti kokufa lisela 4 mois passé tokundi ye eloko ebimisi biso na lopango wana parceke mwasi azokoka kosupporte ndako wana te nde tolobi tochange ndako na quartier na commune nde epai baye komona likambo oyo ekangi bango nyonso na kingo bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo papa Ediba ayelaka bino toujours masolo ya kitoko nayelaka bino masolo oyo ekoedifie yo oyo ekolamusa yo peuple de Dieu soko ozalaki ya kolala même spirituellement il y a des histoires tu peux voir ça comme ça de face vous comprenez donc oyi comprendre yango déjà que eloko ezosalama ezali 1 2 3 4 donc spirituellement déjà on comprendre que il y avait quelque chose elekaki na ntango o mwana wa mobali oyo mosu akufaki wana babotamaka mibale alors na boleli ya mama wana ndenge alingaki mwana na ye mingi fils unique parce que mama na monoko nazolobaka naza kolela kaka butu moi otiki oyo otiki biso zonga donc azongisi bango alakisi bango epai ndeko na ye azali alakisi bango ke tobotamaka nabotamaka moko te me tobotamaka mibale mpo apres kobota kaka mwana moko wana mama na mabota mosusu etikala koya te alors kote kuna mpe batikala mpe kobota te do babota mpe kaka mwana moko koma bino bokobota kaka mwana moko kote mpe baboti mwana moko oyo bango akufi me baye kofutela na lopango oyo mpo batrouve susu le même ata badipon basalaki bongo te mpona raison ya basécurité ya makambo ebele j'avais vu des photos mais baza na ressemblance badipon balaka kutu moko aza boye moko aza na mandefu emata moko aza mandefu ekita non moustache pito mais bawana bazali lolenge moko
Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman a fait église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kota ni mama. O mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi cheni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Deko nanga Elo Monsieur Sepel Singaï Misunga homme de veillard Oyebi ke Bana courant so kata Soka salika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24 heures sur 24 heures Et puis connexion internet et vanda Et puis Soki maman ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto déranger Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango Atana kati C'est pourquoi Homme de veillard Misunga Ezana kati à clinique Misunga. Donc so petit mot on a regretté. Ah vous juste bien vous allez. Ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misute. Emonani bamboko na opinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bon liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le petit misuna. Babe. De retour na kati ya plateau na biso. Pe tokende na zindo ya suka. Naza sur ba piste nyonso tolobi yango. Tokomozela sikoyo yo moto olandaka biso na kati ya chaîne oyo nabelelaka butu moi chaîne oyo eye mpona koédifie yo na ngai tolamuka le moment est très mauvais diabulu abimisi manduki biso mpe mpa na nzambe tobimisi mpe ya biso tokombattre ye topesa ye espace te ndenge tomonaka Pasteur Guilain Ndima Oyoya, l'œil de l'Éternel na Katia Kinshasa. Bazana, ma convention ya minene, et bandaki le 1er décembre, et aussi là le 22 décembre plutôt, jeûne et prière pour nous préparer 2025, tout racher Cléwana, wapi ya yo fungola. Okokota na mona katia 2025 wapi ya yo ba prospérité oyo ozana ngo oza koluka pona kokota na 2025 ndenge tozana prophète Moïse Makoma ya lisanga ya bana ozana epai wapi na pesi bakambi nyonso bambote papa Lewis mama Tania mama Nadine Nadia bandeko ebele oyo bakambaka lisanga wana mama Grâce Makoma bolala te tozali toujours ensemble pour bazodémarrer pe jeûne et prière na bango lundi oyo jusqu'au 31 décembre donc baetonga nyonso baza toujours combattre ke monguna satana azala na esika te ndenge abundisaki biso na 2024 biso mpe toyisaki ye ndenge tokokende na 2025 akozanga esika ekozala prospérité ya moto nyonso oyo akoyika mpiko na losambo oyo akoyeba kotambola na mokili ya tata nzambe na bobangi mpe na bokebi koyeba epai nini okotya lokolo epai nini okokitisa lokolo na yo parce que mokili ya tata nzambe il faut ça ni toujours guérir. Bandeko balandi famille wana est décidé toujours que balocataire wana babima. Balocataire wana ba yeli bango ba problème sérieux ba décider babima ba libérer ndako wana. Yo muto okolanda ngai na ba commentaire eloko nini yo koki kokoma parce que balocataire wana pe ba boyi kobima.
balobi bango komba découvrir une source moko ya liao. Il faut basala toujours test ya ADN, piste na bango ya suka yango wana. Commentez Ediba TV, commentez biso na kati ya émission Olandaka Butumoi, Chaba j'aime na yo. Parce que tout ça qu'on remarqué, ba vu eza kozala moi mingi, ba commentaire eza moké, ba j'aime pe ezali moké. Yo moto ozalaka déjà abonné, zwa courage ya kokotaka kotalaka ba émission na yo. Fina cloche wana ngonga wana elelaka ngingingi po soki émission ekoti okozwa notification bala moko po otala papa Edi atie nini. Po soki oza kotala te monde ezali kokende okoyeba te nzambe lelo akaboli mapamboli pa banani neti lelo mapamboli eye na kati Ediba TV yo omoni yango te. Bandeko bo aimer bo partager chaîne oyo nde nalobaka na bino mutu moi na moto moko kaka. Moto moko wana akabulanga pe na moto moko kaka po lobi ekozala bolamu na yo pe na ya ngai na ya ndeko mosusu. Na nsima ya chaîne oyo bokozwa ba prospérité ebele po moto nyonso akolendama, moto nyonso akozala édifié. Toye kopesa mbote na mama Patricia Lucivika Diba molongani ya papa Edi. Toye kopesa mbote na leki na biso oyo aloba na ngai papa Edi TV ya bengaka nga papa Edi TV kombo na ye Coco Chanel. Toye kopesa ye bambote ebele epai azali. Toye kopesa mbote na mama Orneli Kapape bambote ebele na ndenge boza kopartage chaîne oyo. Bo continuer kopartage biso parce que ezali eloko oyo likabo oyo nzambe atindi po te édifier peuple de Dieu. Ba joyeux Noël na bato nyonso balandaka Ediba TV pe ba bonne année ebele na bato oyo balandaka Ediba TV mwana Congo. Bo luka ya yo fongola oyo yo kokota nango na 2025. Ba émission nyonso ya mikolo ya papa Ediba TV kombo nango luka fongola. Fongola na yo ya 2025. Donc elakisi kota mabondeli, kota ba jeûne et prière. Na makambo oyo monaki na 2024 esimbaki te na 2025 et osimba. Tomona na bino lobi soki Yesu azongi te. Bye bye. Bye bye ebele.